esengeli ko relancer processus ya Luanda na processus ya Nairobi. Na processus ya Nairobi kuna etali makambo ba groupe armé nyonso lolenge ni bakotika banduki pe bakende kokota na processus ya DDRCS o baza ba congolais nde bakokota na processus na o baza ba paya nde bakozongisa bango na ba mboka na bango wana nde ba M23 balingaka eloko wana te mpona bango groupe armé na bango ifo esala masolo direct na Kinshasa bayebi na bango moko ke baza wana mpona kolukela Rwanda mabele na République démocratique du Congo po ekende ezala annexé na Rwanda. Alors représentant ya Nations Unies na République démocratique du Congo nde lekina ko solola na président Félicité on a pour relancer processus wana na Lumbango oyo ya Rwanda oyo ezokotala bamboka mibale oyo efinançaka rébellion na kati ya RDC donc ya ba M23 Rwanda pe RDC mutaza victime ya ba rébellion wana basolola kuna nde bayokana ki makambo ya kobimisa pe kaka ba militaire oyo ya M23 na mabele ya République démocratique du Congo ya ba Rwanda RDF bakende na nzela ya cantonnement mais kuna nde ebloka na kote wana pour Rwanda. Nous sommes dans la chaîne Tindika Télévision. Mbote nanga ebele pa ya balandi nyonso ya chaîne ya Tindika Télévision sans oublier papa Kelly et papa Rifin Kisombe bisika bozwami. Nzambe abatela moko ya ba wazelendo ba patriote bazala katangu nyonso pre ya koyeba nini oyo ezoleka na mboka na biso République démocratique du Congo ba diaspora misu na bango matoi na bango koyeba nini ezoleka na mboka ya République démocratique du Congo bazosala ba marche na ba poto pona kaka mboka na biso ezo ya kimia et afin que lobby bakoko ya kosala ba faire na bango na kimia na mboka na biso eza penza volonté moko na moko ne tolanda nani un peu na bokebi maibele tokolobela kati na moko lwa lelo boko yoka pe na sengi bino bo commenter bo liker bo s'abonner so bo s'abonner na noter et kozala malamu lelo tozo lobela plus situation sécuritaire ezoko préoccupé biso nde tokobanda kuna na kati ya Sud Kivu aux environs ya Bukavu pe tokomata kuna na au plateau ya Fizi kuna na kati ya Minembwe pe tokobeta masolo côté ya mois de fête moko na Masisi ba M23 mais il faut prendre un peu beaucoup na kati ya mboka moko ezolinga komema bango tina kati ya Walikale pe bazwa nzira bakende Kisangani ba Maniema pe bakota Kalemi mais ba projet na bango vraiment ekokoisa makana na mai c'est nul et sans effet toyebi yango déjà. Alors to kolobela pe envoyé spécial ya Nations Unies na région ya Grand Lac pona ye basela ki kobeta masolo pona moi ultimatum oyo Rwanda pe asela ki kozwa pe kolobela pe renforcement ya processus ya Rwanda na Nairobi e banda na Lombango pe tokobeta masolo compte rendu un peu ya bashadari ndenge babengamaki pe ba déclaration basili kosala na bobimi na bango na makambo ya Walikale kuna nde mboka ebandaki kosala ke bafardc bavandela batia barrière mpona epesa bango nzela te bakende na Walikale na Masisi alors baselaki kozwa mboka oyo ya Niabiondo nde mboka na kati ya Masisi po soko oleki Niabiondo wana nde mbala moko oke na Kashebere soko oleki Kashebere wana nde okotiti oke na Walikale centre mais kote nyonso wana bafardc bavandeli alors bango siko bazolite ndenge bazwi Niabiondo wana nde bakende sikoyo Kashebere ba M23 bana posa bazwa Kashebere après epesa bango nzela bakende na bango Walikale centre pe Kisangani pe ba kuzwi Maniema Mobimba ale bakiti Kalemi panda na kote ya Minembwe ba Sukoi kouta Kisangani et mataki na ba pepo wana nde vraiment bonne nouvelle kuna na kati ya Minembwe kuna ezalaki na aérodrome oyo Rwanda azoko alimenter ba Red Tabara ba Turaneo pe ba militaire na bango ba M23 bazakuna ndeta ba yekotika ba munitions kaka ndenge ezalaka tuna ko renforcer batu na bango ba Sukoi ba drone et outi kuna na Kisangani et ko bombarder donc ne to saboye aérodrome na bango wana donc ezafuna makokite moi
nani ya moke avion ya moke emata wana atterrir wana ekomi mabulu mwafi piste na verso wana ekomi mabulu donc wana mosala ya basukoi eutaki Kisangani ba perte en vie humaine pe ba matériel oyo bayaki kotika na avion na bango wana ebebisamaki ba matériel oyo bayaki kotika ba arme nyonso ezalaki vraiment ko détruit. Donc wana nde tozo kopesa félicitation na olibe balingaki pe baluka basala bacantonnement débordement na mboka ya Kaziba bakendaki pembeni mpo moyen koleka Uvira ezali te bazwi bana bakanya bayonga bazoko déborder mpona bayati na mboka ya Kaziba. Affrontement nde esalamaki wana kuna na kati ya Kaziba eza na territoire ya Walungu toujours na kati ya Sud Kivu. Ba M23 basalaki débordement na bamboka ebele ti bakoma na Kaziba wana. Ils ont débordé à partir du village ya Nyangezi, à partir de Nyangezi nde babandi ko déborder tu ba lekina groupement ya Nyanfunzu et groupement ya Musheni. Après ba kokoma na Kaziba wana. Mais bazui frappe na bango parce que déjà bambelanga epesamaki ba population ba bando ko mona bango ko déplacer ko sala moi ba débordement wana ba population déjà ba alertaki ba faire de ba wazali bazalaki déjà en alerte pe ba zwaki bango en embuscade. Donc plus de 30 morts ba blessés ya kotanga te ba blessé penza ba plus de 50 blessés ba armement na bango ebele ezalaki abandonné ba FARDC wazalendo basili ko récupérer yango. Donc nzambe akumisama na ye pona makambo wana. Donc kuna na minembwe frappe ya Sukhoi, frappe ya drone et sali makambo biloko ndeto esepelisaka biso a partir ya Kisangani ba avion Sukhoi drone mati jamais bakotela avion ya ba Rwandais evanda na kati ya mabele na biso ezwaki frappe na bango. Donc vraiment une bonne nouvelle qu'on a pe jamais civil akufa batu bakufa kikuna ezande ba M23 Turaneo Red Tabara alliance na bangwane nyonso bazi frappe ya kosakana te perte en vie humaine. Donc wana eza déjà message totindi epa ya Rwanda pona kolobake RDC tozali projet ya banguna na côté ya Masisi mais à partir pe ya Walikale ba FARDC bazo déjà ko se renforcer et de kouta Kisangani pona kotia bloc ba meka koleka te. Voilà un peu ce qui se passe. Donc na rapport ya Nations Unies parce que Rwanda azana ultimatum ba pesakaye mais presque ce que ne kosile lango mais to sil koyoka ke basili ko bakisango ya 2 semaines ultimatum pona ko Rwanda azwa nzela ya ko se préparer pona ko bimisa ba ye na mabele ya République démocratique du Congo. Alors représentant ya Nations Unies na mboka ya République démocratique du Congo alobike yambote na tango oyo epesameli Rwanda kozwaka ba militaire na yeba bima nde esengeli ko relancer processus ya Rwanda na processus ya Nairobi. Na processus ya Nairobi kuna etali makamba ba groupe armé nyonso lolenge ni bakotika manduki pe bakende kokota na processus ya DDRCS o baza ba congolais nde bakokota na processus na o baza ba paya nde bakozongisa bango na ba mboka na bango wana nde ba M23 balingaka eloko wana te pona bango groupe armé na bango faut sala masolo direct na Kinshasa bayibi na bango moko ke baza wana pona kolukela Rwanda mabele na République démocratique du Congo po ekende ezala annexé na Rwanda. Alors représentant ya Nations Unies na République démocratique du Congo nde lekina ko solola na président Félix Tshisekedi on ko relancer processus wana na Lumbango oya Rwanda oyo kotala bamboka mibale oyo efinançaka rébellion na kati ya RDC donc ya ba M23 Rwanda pe RDC mutaza victime ya ba rébellion wana basolola kuna nde bayokanaki makambo ya kobimisa pe kaka ba militaire oyo ya M23 na mabele ya République démocratique du Congo ya ba Rwanda RDF mbakende na nzela ya cantonnement mais kuna nde ebloka na kote wana po Rwanda amonike ekosimba te to ebite soki vraiment makamango ekozonga kuna monalaki anéantissement ya ba FDLR
pe emonanaki arrêt ya ba hostilité. Donc makambo komaki na suka mais Kagame ablokaki na ye amonaki eza mpona faveur na ye te akataki na makambo me lokola makambo ezwami na maboko ya Nations Unies toyebi te soki rema Rwanda akose soumettre Shadari pe équipe na ye mobimba ya PPRD babengamaki kuna na auditoire militaire wumelaki mpenza tamulai de 10h à 18h baumelaki tamulai bakendeki na bamilitaire na bango parce que kobanga ke bakokanga bango alors kuna na kati ya auditoire militaire basengaki bango batela batika batelefone na bango da 24 heures po bavérifie me bango baboyaki balobeke soki balingi bovérifie yango na miso na biso bovérifie yango kaka wana alors bajijaki bango na ntango wana eloko ya koloba mpona bambeba bakangaki bango e lobami nanu te babimisaki bango sans ke bapesa pe rendez-vous mosusu donc babimaki avec orgueil nyonso kolaka bato ke mobilisation ezokocontinue parce que ndenge bazobengisa bango eza nde régime en place ezobanga bozongi na bokonzi ya Joseph Kabila mais mpona bango mobilisation ebandi nango kutu kaka kobanda donc babandi mpenza bamobilisation. Voilà, de tels gens, ceux qui sont na terre ya Kabila, ba Eric Lenge kaka, asala kuto loko te ba kosele ka sali coup d'état, a se retrouver na boloko bambule belé, pe akufela kuna. Et siko ceux qui sont na terre wana, ke makambo ndenge zo le kaboye, ba tout moko ba bibike non, ba finansaka, ba mindu kipo na bondo ezala. Et ngezala ndenge. Donc il y a des fois, il faut quand même qu'on félicite, mais munoko ya bato, ils ont fait des dégâts et des dégâts. Donc justice nabiso ya mboka République démocratique du Congo atela penza likambo ya ba papa oyo parce que eza pamba te Saddam wana kuna na kati ya mobondo alobaki yango le président Félix Tshisekedi yemoko ayebi que Kabila est le responsable ya M23 AFC alobaki yango pe Jean-Pierre Bemba azozanga te kolobaki il y a des preuves. Alors je ne sais pas quand est-ce que papa Jean-Pierre Bemba ko brandir ba preuve wana pona kolobaki c'est Kabila qui est le responsable pe mutazo ko pesa kamanduki pa bambondo ezande Shadari. Alors on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Justice yemoko aibi na yeme dis-moi babimaki na bango pona bango babimi na esengo problème ezate. République démocratique du Congo asili kozwa bateau to navire ya guerre en tout cas depuis to kota na 2000 ans c'est la première fois et à féliciter diplomatie ya mokonzi mboka le président Félix Tshisekedi pona pe na côté ya bamai ba Rwanda bazana ba bateau de guerre bon biso tozanga yango nde wana esilaki kokoma déjà na aéroport ya Boma kuna nde vraiment ye moko ministre ya défense Guy Mwadiamvita akendeke pona ko inaugurer ngo pe ko présenter ngo pa ya population oyo bazalaki wana pe basepelaki mingi pe bapesi matondi bayembi banzembo pour le président Félix Tshisekedi na musala azosala pe na volonté politique pona ko kangola mboka oyo na maboko ya banguna. Donc esengo penza ezali makasi babiloko boye tango soko kota kota ba lac Kivu et kosala penza makambo ya minene. En tout cas esengo koyoka ba nouvelle ba Sukhoi déjà tozalango ba drone tozanango eza penza esengo koyamba navire de guerre de la part du président Félix Tshisekedi ba mission ya kitoko ba démarche ya kitoko. C'est pour cette raison ba wazalendo oyo batikali fidèle et pas ya président Félix Tshisekedi pona ko bundela mboka na bango baselaki ko lancer message na ba congolais nyonso ba population nyonso tozala derrière le président Félix Tshisekedi na nzela na ye elonga ezali pona mboka RDC. Exploit mosusu oyo na mboka ya Kinshasa pona ko lutter contre ba embouteillage ye komona na sous impulsion ya chef de l'État et toyeba na kozwa ba taxi fluvial ole to bunda na kaka na koluka ba taxi moto ba taxi ya mituka mais ba initiative moko et siliko ya siliko pesa yango et pas ya papa na biso gouverneur ya ville de Kinshasa papa Bumba pona ko créer pe eloko babengi ba taxi fluvial. Voilà, je suis à la fin de cette émission de cette journée. Je vous en prie, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, likez, commentez et que vous allez avec Dieu nous ferons des exploits. Au revoir, à la prochaine.